Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Attaque Karine Zanabino Mabé Jaël Morotin. Attaque Jaël n'a pas bien comme Karine. Pour tout ça, il y a Congo, ben fallu Tantine Fanny. Tout le musicien congolais est au courant de ça. Et puis, bah, c'est ça. On met la verbe champagne, parce qu'il collé, n'a pas tout, bah, on fali. Tout le musicien congolais. Parce qu'il adore Tantine Fanny. Ayebi, yoka. Si, bon, si j'allais pas bien Tantine Fanny, mais tu connais, non. Ils ont musique, ils ont délire. Et même le musicien congolais, bah, leader, bah, ça, des missions contre Fali Poupa, a bien Tantine Wala, sans gêne, sans côté se gêner que Ama Salanga leader. Non, non, non. Donc, ça, quoi, appuyer, bah, tout, bah, finga Fali à l'époque, bah, ça, bah, choucher, bah, leader congolais. Quand on a dit que les colos, mutakobo, ya moi, ça l'a été. Très bien. Ça, les colos, il y a un succès. Parce que dans un film, Karine Poto, c'était grâce à lui. Depuis qu'on a commencé à faire sur le répertoire, on a un leader à Congo. Il y a un répertoire costaud. Dans une équipe nationale, j'ai la photo na fali tongo na fiesta. Kena ko kanga na fali photo na fiesta sala bina fali télé-réalité. Bazala déjà. Problème bima te ka le long des problèmes pour mutola te de loko musuba loba kana toloba na réseaux sociaux. C'est 100% de vrai na ya fou na kati. Pour ka olo o se satisfaire o se pesa mo se bena ba fan ba otala yo. Dès c'est loko nga pena et ça la kena ta kena benda na ça débat stade de martyr. Héritier Watana Beza qui trop vite en fait. Déjà marketing est moukié. Communication est atteint public. Boké ça la maki en Afrique du Sud bo tiki terrain. Tout ça pourquoi ton bozon a public ya mabuna aéroport. Oh ils ont de l'autre côté et ça un plus dans stade de martyr té. Stade de martyr zali ba stade de zara éthiquement historique en fait. Parce que Karine alinga Jaël Mingi. Jaël peut alinga Karine Mingi. Et vous avez remarqué qu'il y a une quatre équipes nationales et c'est que afina Jaël Bayo on tout afina Bayo Kamoro. Parce que en vrai, ken aza sous warrior ten. En vrai ken a na position ten. Ken a na position ten ken nga kunde na za boye. Obenga ngomona nde na yamba kote. Parce qu'on est là wanga na te po ba capturer ça. Na yamba kote auto benga nga récemment anga na yambo ndeni yo CP na batu ba soutenir Falite na yambo ndeni. Quel Orlando ça la chaîne yo simba osima mikobe ngai patron mokiyo ke na okino jaloux anini vous avez maman moko ba fali moko te tout ken aza afula ba vali ken a jaloux ta mutama bete ken aka bo swa na mokuta ina yeso za mbo kabela yo aza mutama bete ilo ofinga te ko telemela yo pona ken biana ofinga nga trop et pour kenda trop loin et na sepela anote pour nga hypocrite na sepela note kati na oza bajara bato linga bato ba pembeni no ba avancer te oyinanga ka po monanga nazo avancer na linga nga bato bajara wana te motema ba bongo na linga ngote ko checker musapital ba nimne alsale jamais ba bongo comme ça titile comme normal normal ndenge tout ça ki ndoki na yo sala ki ndoki na bato na yo to bona biso na yo to lingi yo te to boyi yo ndoki satana ndoki salfi ça ma pacha imbécile idiote on ça tout déjà c'est mobali ni ya sango ya sara to bila kisasa o derrière moi c'est musicien musicien nini a tout le diplôme musicien na éviter yebisa ma pacha ni na somo garçon mo ya boka tatou a telema bo garçon du pour mon blanc le quoi ba ba telemisa mi ba pe ba kenda c'est nga sara mobali ni obimisa YouTube te ya garçon mo ke o nga mobali sara to ya mona monke tu ya garçon mo ya kitoko mo ya lèvre rose ko ba pati samba le quoi ba rise samba le suprême le quoi ba yo sera na Karine hein tu es allé pour y Karine yo bi que Karine ando 500 batunyo mais y ando lingati oh ya no hotel azaki trop sale elle était trop sale trop même trop elle était sale azaki salité ça azaki salité azaki so ko fa au venir au zanete azona na dire merci à cameraman Dombasi na lobby FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Ma
binga mbongo. Nanda makambo mbongo sala ngo awa. Namona kiaza aka loki tina yo tuno sa nini. Oeza chance transfert. Ndina piembe onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur Avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes, surtout fidèles abonnés à Congo, ici, la télévision, vous avez vraiment mêlé. Partout dans le monde, vous avez l'émission de l'émission, c'est vraiment plaisir. Trop grand de l'opinion. Dans un émission, on a toujours besoin de dire que vous savez que on a conformé une actualité, surtout au cas on va parler vraiment parce qu'il y a on va parler d'actualité, mesdames et messieurs, vous allez toujours passer, regarder cette émission de début jusqu'à la fin, et vous allez vraiment plaisir à trop. Solo, c'est une émission, on va toujours un grand merci dans Jonathan de la caméra, toujours là au fur et à mesure, pas de mémoire, il y a des choses qui toujours là, pour nous servir. Merci à toutes les personnes parce qu'on a des projets de liens, à la conseil, à la situation, vraiment, ça va vraiment plaisir à trop. On a un peu de coopératif, on a des bébés depuis allemand, pourquoi pas. Jacques de Colonne, toujours là, toujours fort, merci. On a bien sur le moment, on a moniteur, on a business, on a la King, on a reçu les États-Unis, on a reçu pourquoi pas, on a sur le Congolais, sur surtout, Malafona, quand il est dans mon corps, l'armée, Biamungu, le 4 de l'armée, Biamungu, 4 parce que la parole est désolé. La patrouille a fait du sud 6 fois. PDG en mode de de l'actualité, surtout comme Italie entre amis et ennemis après il faut comment il y a mis la bonne mot il a toujours dans centre barakino sur lui car il ne peut dire son nom nous sommes quand même contre les lots on temps la mort à habiter je suis à bon l'émission il y a gel chaud tout voit il y a gel chaud et comme ici tout il y a national vous allez mon qu'on a bango dès que tu parles à Kevin bonjour bienvenue. Ouais, bonjour Diego Leminio, bonjour Nabaye Bonso, balingaka Kevin Panda Lekechu, napela lingaka bango. Merci à moi d'abord na le bon Dieu que Zambo a protégé biso. Voilà. Merci surtout na yo Diego Leminio, parce que na ba abonné tout ya Congo Liziba TV au balingaka biso pe ba se plan na biso. Mois de décembre za mois moko ya bitumba, mois ya combat, mois ya concentration, mois pe ya ressemble mingi parce qu'il y a des mécanismes trop hein, mois bitumba trop parce que ceux qui ont landé les mois ôté les a penza pas ici. Merci sur na partenaire le la FBT et Salandé, merci na papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo sous atika bisoté, merci boss Bolinga Kevin Panda de Getchon appelle Linga bino mingi ya Gisèle et Tati maman Versa c'est voilà ya Gisèle Tati maman Versa c'est monté ma prince de Juko winner la fin de l'année en gros il faut moi je dis décembre bah meilleur fait ah meilleur faut songa biso ba possibilité za te penza ba pas ses alliés Nzambeka za na biso sinoté parce que za mawa penza tala kaka on est là c'est ça. Voilà, c'est un plaisir toujours ya mayo na Mozindo après tolobela vraiment pe bato boki ma biso na ba téléphone ote bangibando senga au fin de l'année quand pesa ba pesa na ba para moko ya malonga lokola papa Paul Fiki pona maman Nathalie eleka ki a mo souhaité te au cette vidéo il faut ça la vidéo papa il faut ça la vidéo et ça la bien on est là y a pas de souci il va te les siki okenda na wapi mo il va te les siki promesse c'est ça. Voilà, merci beaucoup. On est là, on va parler de l'actualité, surtout ma sur les ébélés dans cette émission. Ma toujours ébélé. Les Ketchupanda, babi toujours au centre. Il y a toujours bien les lots amis et ennemis. Vous en a centre Barankin, vous en a centre de division, surtout Rankin, il y a Fivet, Najal Show, Abiyo, deux hommes tout le monde qui a épices. Moi par rapport au vidéo que mon attend envoyer au finga na ondimi ko yambaye pour Alexa message d'un site ko kita moninga na habité comment ko répondre surtout na batunyo sur le babajar voilà
Non, baja wana bayebi na bango mosala tosalaka te bayebi na bango tosalaka te mposo bayebaki baza na temps kolobela lekechu te ke aza moto aye kodivise to aye moto aye kobebisa non nga lekechu nasala toujours kaka boulot na nga nasala toujours mosala naki kosala nakozwa infiltre te to inconi te po ofinga fivet to ofinga gel to ofinga kari non so eza ba entre bango entre de bango na bango entre biso na biso tokoswana tokobeba na entre na biso mais inconi moko baza rien à voir na badélire na biso na osala yango te c'est ça oyo nasalaka soki mpe gel aza na mposa tosala droit de réponse ademo ke na ye soki mpe fivet paye korede manina oti mpe kokota soki kimi emonani so emonani mpe te tant pis mais jamais omona infiltré moko boye nayebi ye te aya kofinga gel na plateau nanga na osala yango te to infiltré moko kofinga fete na plateau nanga na osala yango te mais à mon je sais pas bamina ozo yamba na bamina su o bania bazo yamba o clasher bango bakomi ko se méfier na yo te za mto méfier na nini mutale sanga za tala sanga te to garder aka ba bonne relation na ba personnalité na biso c'est ça to saka famille rien à voir que ça il comme non ata pour les sanga mais na musala nan c'est ça comme mto ali pendant ndenge na voilà ndé bozaki na équipe nationale to zo mama muke parce que babara passer na biso ndé rattraper sur l'avenir équipe nationale zongi sur l'actualité za ki ndika lo équipe nationale zo ko ba besu ko équipe nationale et qui ndika ba so za ba kisasa so équipe nationale parce que bana so ba li banda parce que par exemple muta o discuter o sala ba épisode nan mais qui ndika oyo ko biso bon vas-y pas to solo là par rapport il y a Karine Mokonzi au roi Pelelo to moni azo sala ba live azo critiquer baninga mais baninga azo critiquer mingi babi yazaka ba problème na ba baninga na équipe nationale azara jalouse to izara so moninga pambwami yemba moko bandi ketu na neti bato andimete ya kosola na jal lelo te omoni na vie Diego photo yeba makamoko boye mutu azana ba angle de vie na enda mema ba vie na ye mutu azana éducation na ende akolela mutu azana ba délire na ende asalela ka omoni nazo na mo mukesi mato beto na liso ba comprendre ndenge parce que na expliquant un peu déjà si me trompe pas ndé na kuta na la fille Karine Mokonzi alinga ko ba témoignage na malamu parce que ça a bien apporté na kosi elle a beaucoup porté na carrière nanga surtout les réseaux sociaux na ya pa Karine ndenge nini nazo luka ezo sala émission ndika bazo sona na ba Grace Mbizi ba nina luka sa émission et rataka pe très bien et concept na ko na china noli na sa une émission mo boye na yeko ya benga na téléphone na mokila kale Karine soki o yabi Karine te c'est quoi YouTuber te te to dévoiler ba face te to za la bato soko yambi Karine te soko YouTuber te to lobeli mamba Karine te to soko talier te soko oyebi mambo te ayi ko changer plateforme ya YouTube na ndenge na ye wa sirona yemta meme clash te mais un monde OK a meme logo te za monde tango bi ko changer yango ngana tout le monde peut data ko ma ko changer comme na makambo nyonso na vie même na musique même na ba parti comme da changement parce que na kazaka ba journaliste baza naître mais le to comme ba parti pris to ya wana lisusu très bien et to lingate ke to kende o to kona ne mutu moko bo non to tika bongo ngata na yeba ye na benga na téléphone ngam na benga Karine allô na on a une émission bonjour il est se présente à Penza Kevin Panda na journaliste na ya une émission boy a prompté obi sala na china sala pa noli na lipe mutu nanga bon kutape na Karine ayambanga ba bien moko boy konzi mate la première rencontre wabina muna ko sala ya émission na muna ba chaîne moko boy yonde na bingande ayambanga lokwa to yebana kala usala émission tovani jour ya liboso na ndako na ye asopi biloko na mesi na sebe tovani ndiko toyeba na kala abizilanga kokiete okotikanga na sayo wana tovani na kotika na sayo na kotana pe na beau-frère na nga Nicodème j'espère na kotana vi na nga mwa mokuse boye azoya pa Karine trop la bosse kombo na ye et ya sa télé émission kosilika te et ya kotana miska to bandaka minute na biso na Karine wana c'est une fille azana ba succès azana succès azana ba player azana ma ramener bila ngalo ba témoignage ti ya malamu to ba ke aza hypocrite parce que quel réseau le baming exact ketu c'est dire na moni quoi si là oh
Oui, non, mon Karine quoi c'est là parce que si la temps je vais filmer na bino au moins qui monte ma bene a été. Mais tant à sali propre vie na moko pour mon maman que si la zala ni monte ma mabe. Karine dans toza kiri na teba ba audio ni mo j'espère que j'entends au chila biso abili kamoko abi ngata za ina kiri ngam na oloba pe na odije na sa mamde singo sala. Oui. Aza oloba parce que ando diriger bino. Ko diriger c'est trop dire za ko loba likambo. Toyoki so to sala ngo to sala ngo biso bezana ba idée to pesi ie pas pesi to sali yango na ba idée na ndi ezaki mingi appliquer za ipi ba bo ba mambebele kitana zo ça c'était pe nene ya si nene ya alobi boy moi bi ka les Karine parce que Karine za ki quand za ki likolo mutako bo yango azala ete très bien za likolo yana succès parce que na temps na film ti za ka Karine na poto c'était grâce mbisi tous abatu na ki ça c'était Karine mon cause na poto c'était grâce mbisi type ba kirango ye bisolo ya gel na carré na barango nte ba gel la finga na carré j'ai pe to clash na ma be gel na finga ba poids to finga na kapenza mais série na biso to finga na ba série wana za to finga na kimutema mabeti to finga na teke ya jaloux ya motema to finga na ya ndenge wana gel au côté là glio langi a na réseau sur côté là glio langi ya finga carré wa série wana. Après ça mais ça la effort te ko yokana Karine aye ba yamba na Jaël Kajela yamba Karine yamba ba Jaël na émission après te ko ba massa te ko vivre te ko zata ça dit que o eleka na kati écrire na biso ça o eleka na koluka na rencontrer yango tina ba li passer moko boy na bête histoire to Karine azalaka boy to Karine aidaka mutu boy Jaël asalaka boy non o ezalaka ezalaka famille biso lingaka na vrai sens na vrai amour. Ce qui doit bien à Karine Moutakete à noter Batika Bobo, Aza Moutakete, Eza c'est dit Karine, Eza yé, façon d'être naïe. Non, non, toujours moi, peut-être, ça va contredire, yo. Te Moutako contredire, nga Aza te. Parce que Moutoutou, il y a 100% de filles internet, 80%, il y a des filles via Bazana Karine. Ah bon? Muso a finga kaye mais aluki azala amine ya poussa na ye ba ya après ba bebani. Parce que ba fille belé ba bebani na Karine bazala ba ya ba approcher Karine même ba gloria wana ba te belé ba approcher bazala na ye mais autre sala kana j'ai les aka famille. J'ai la mona ka famille na les abisso autre ya ko sangana parce que biso makambo so sana j'ai tilo na réseaux sociaux bimate. J'ai la otala. J'entends chango. Là on me belé o baluye moko Jaël na bité ceux qui je me trompe aloba que ya makambo belé bima lelo na réseaux sociaux za ba proche na ye oyo ba yeba vie na ye lelo ba ke bitson libana nde c'est Jaël azota ne te fabi que ali kamoto ya somo belé Jaël la otala non ebimate ba proche bete ba ba délire nde botikana ba délire ba on ma fivette ki camaradini na bango nde bazali kozala mais biso nde tozali kotambola penza ata Karine azana bino mabe ya Jaël morotin attaque que Jaël n'a pas bien comme bien Karine te pour to salama mbebele ya on va bien absolument za na kisi parce que to courant lo bana mabeti ba secrétaire musique ko kabola biso parce que mutu oluka dia lipa na ndenge na ye très bien mais to za ki famille et famille moko boy to yoka na to se comprendre parce que Karine alinga Jaël mingi Jaël pe alinga Karine mingi et koza makamse koyi na kati équipe nationale et c'est que afina Jaël ba yoka na to afina ba ki kamoko makambeze belé mais ba mum si za ensemble pe pour musala apa musala na zo futa muninga vous allez ensemble vous futa muninga to lingana ki na vrai amour to sepelaka parce que so Karine pa boya kana na succès na ko kama na bino ta azo obligé nga boya na EP ils sont obligés ndalo ba ngo tabenga mona za na kisi so e moi mabe ata ko ngake potote tout le monde évolution ngake évoluer parce que c'est 100% biso nyos to évoluer aki très bien so ça na mutu peut-être lelo mutu ça qui est to lika moko peut-être mutayo ka conseil te ba ninga to lika mo ezala ka to ko mana pa parce que biso tout za ina ka tsedisanga na mutu a évoluer ki na ndenge to lika na mtu biloba loba tebi ke jela linga ka boye tebi linga ka boye tebi linga boye pe la tebi mutu na ba façon na ye na ka équipe nationale il y a la seule équipe où il bouge dans les réseaux sociaux où ils ont un record ils ont la carte à l'écolo pour ça l'équipe nationale l'équipe nationale te pendant ba ritaka ba tout pour ça l'équipe nationale où te bimana c'est ça ba club
biso équipe nationale équipe nationale recrutaka bato nyonso ba meilleur nyonso baza na kati ya équipe nationale au moins lelo bazaki famille balinganaka nanti bite Karine ayo que la GL motema pasi pour a pas fallu pour non je pense pas pour dans une équipe nationale GL akenda dawo kanga photo na fali tongo na fiesta Jonathan Zoma Kambo to luka émission ngwa akenda ko kanga na fali photo na fiesta sala bina fali télé réalité bazala déjà problème bimate ka lelo ndi problème pour mutola te ba doit penser biso na ba fan na ba batala biso ba lingaka ba séparer ba ba sa mamna bango oui to ko sa biso za ki di boso te mutu mutana vie na c'est bon Wadol ba sona pena ka ba beba na ba sala mutu ko na ndenge et ça arrive ka mutu ta beba naka mais il y a des filles qui peuvent bénéficier na augmenter quand même au conseil équipe nationale oh oui na olinga yo fan kinga na olinga yo azaki na ba fan azaki na ba fan yo asika na siliki la Karine te to beba na pe to discuter te na kina pe poto na sika omona Karine te zai pe to sala ngo ala to sala ngo ya mutema bete bena kana ne kaka pour la vie jour na roya na ngaso to mona so na jour na vendre to mona na biso mais kanda wana kaka ça arrive mais ta bozo ba Karine de abeba na ba tout o azala na bo national lelo leti ba bino leti ba ja leti ba eza ba langue na ndenge ya romona makamso pe Yvette Kalom azala na amour ya Karine te mais benga bazonga na te biloko musu balobaka na toloba na réseaux sociaux c'est 100% de vrai na ya fou na kati pourquoi olo o se satisfaire o se pesa muno o se bena ba fan ba otala yo toki na ka na biloko wana photo yeba ke Karine azaki famille biso nyonso azaki famille komona ke bato bazoloba o jalousie to likona muna nga jalousie tena onka réseaux sociaux na ba mais tout temps na mozindo non parce que on a déjà na entrée les lots on gère loba ke ba fingo ba tantine fali les lots bo répliquer bo finga ça veut dire toucher bino te ko bat ko tsifangisa nga te la sanction te na biso Karine en fait kala na biso zaki délire tant Karine azaki ko ba tantine fani bato nyonso bayebi te alo ya expliquer yango te zaki bakota rendre na mam oyo azaki koloba lesenga na ndenge badélire omoni délire akala na délire lelo oza ndenge mote délire azalaki bana mike na conscience mpe na esprit na ndenge tosalela makambo na biso mais lelo mutu takomi na bafaçon ndenge ya ye bon car j'allais alobaki bongo mais c'était pas le moment à aloba bongo ke Tantine Fani parce que ayebi non ayebi yoka si soki j'allais bon si j'allais pas bien Tantine Fani mais toko loba yango te non eza musique ezara délire j'allais si j'allais saki biso ezaki ka otakene na Karine yo kasi j'allais so ngata ki Karine ngata ko bona ete zaki na moment te aloba oyo ke bato ba Tantine Fani boye mutapesa kuma zai Karine sinon on ça y est bien ngo mettons Karine na ki osa pe rubrique na ndenge na ye albi wa ko loba mais bon ça na bango te mais de musique mais Karine déjà sali déjà ba live au déjà bazo surtout na Jaël comment mutu abia chrétien mutu ateng comme on a bien chrétien peut-être to ba chrétien ba chrétien za nango ebele na musique kenda bongo ana choix te déjà il y a komisa il déjà zo komisa fali Karine déjà na fali kuna simba te Karine za mambo ya faire eza normal que ça dit que moto partout moto yoka na muninga za te c'est-à-dire que to baby déjà ma baby parce que le jeune c'est à son être te donc tu as mutu na pour évoluer pour comme ça côté moi pour battre à l'aise biso moto ebi te évoluer ngana sola na Jaël yana mutu ko ki la Jaël jalouse te jalousie mutu ko ki la Jaël jalousie azati c'est to yebi ska to wuti parce que tant biso to sala ka ikiri na biso mutu aluka jivena kena na nzela ndambo juvenal abi na lembi funa luka na ki kwa vinanga akata asu akei zaba sungi juvenal sani akomi ba tresi ba ke ndam ba bundu sani ba kei bazongi wadol pe ka ndam basali akei azongi pamela pa matalo kwa ka awa sani nzela akei afilora ndam basali azu akei biso tout zo luka na nzela ya réalité mutu tokoma luka na biki na ye akei nda tombwama tozo pesa na ba conseil pesa pe Jaël conseil Jaël zo sanga le kesho zo linga na poto te nga zo sona Jaël na bi Jaël kita tsirikini wado la ki bodu ka non ke na ngate we parce que Jaël aloba ko peut alors ça ba témoin parce que na ba sentiment moko boye peut-être
azaki ne pena peut-être conscient na bolingo moko boye o bazali ko embryer mutu après amonaki avenir ekozala mais tant que j'ai aye ko ça yango pesa pe monopole ba finga e azwaka te le muta finga ete batu mais na kiri muta tika ko finga gel azate mais kiri muta tika ko finga gel pe est-ce que ko zo ate parce que passe à gel na délire à gel bisonde toyoka yango. Il y a des réseaux sociaux des filles sakabiso. Oh, abi ba chinois ba nyokola gel na zemi peut-être ba faux chinois. Vrai chinois peut-être o azarami ya Karine bazala bena gel alinga ko finga gel. Parce que oh yeba ka amitié ya gel na Karine akoya ko finga gel na temps ya zemité. Puisque ko bakisaka makam o eskali kambo ezate. Mais le temps quand zela lo ba tango biso nyonso te ko travailler. To sali vie na biso ba sali mam na bango. Le gel o za décision que na sa mam nanga be papa le li foot ya pote suite ezui za mam nanga ba fille ba discuter mais il reçoit ba meki ko maîtriser yango te et que mabe et qui mabe pe et ça la mabe makasi si ça qui famille tu la famille na za nanga na regretter pe na ko pesa pour conseil te na pe ko regretter le côté mais quand je l'ai bien alobate casse so Karine déjà lobby a se défoulé et c'est na ngombala mais la makambo Karine lobby abi place mo abi ke yo ke poto wana bango wa ki Londres ou tiro na basona bato na po nsoza na po na ya sauter mais yo tongo bi kaka ke mabe ya souffrance gel bino et ça bino passe moment dire côté d'autre part puis aussi se compter parce que Karine est mon propos là ça benji et comme na mikolo pour qu'on a nia parce que déjà que aussi baté to ebine to mona raté et que quand est que kuna ba otinda gel finga pour Karine ça ni aloba eza na ngobongo eza benji muso finga maka kenda faut que ka bongo za réseaux sociaux gel ça la vie na gel ça la vie na yo gel oyebi banzela outi oyebi bata outi ba délire mo oyo naza censé roloba on a TVT parce que pour un respect non pour un respect la famille lokoki parce que la famille nangai to yebani très bien c'est à dire que ayebi ici quand j'ai la haute Afrique ici aye aye azaki déterminé yango détermination est foutier c'est à dire que côté na distraction c'est il y a pas de détermination ana oui tous allez bien na GG ayebi tous allez bien ayebi pour la TV kato ayebi aye ko contredire na ayebi ngaleke chuna za motema malamu nalinga batu makasi na baite batu ne ba décevoir nga même si aussi ya ba décevoir monsieur même na ba famille hein aux vrai mais ba bo mayo pe na ba ninga pe na ba collègue ba bo mayo pe c'est-à-dire j'ai la yebi est-ce que comme na cha esprit ne a éviter na a sa chemin na sa vie na atika makambo alobela mamo plus ya fali to soki mutu attaquer artiste na ye alobela mais na entourage na baninga na ye kiri na ye aboya parce que to linga te ba le passer ba te belé parce que baza ba femme mariée baza ba homme marié baza ba vie privée na bango déjà parce que na ba délire na bango oyo et obisa marambe belé oyo il faut protéger ba ninga belé de ba sa ba frère na bango ça chose directement Karine pour Karine comme dans le bagel à répondre tant gel pas le bagi on peut Karine à l'obité Karine combien de fois Karine ba tikano ba makambo te bon abe salema pe belé ba la pe salema belé to ati makambo be mo pe gel la sala Karine te to ba be mo gel Karine na sala gel te et c'est belé gel to so na Karine be na vanda ka na vanda na chambre na gel malembe na loba mais tant oyo kanga parce que na bolingo na camarade na peut-être quand il fait une musique dans ma caméra sur les cas yango ekindende bongo so kana lo nzana kambo belé oloba équipe nationale belé ah bon na 1886 makambo équipe nationale abo yo au centre nga mwana leke tu rêve jalousie mo ete biso c'est la bon moment moi critiquer et na osala ngoti ngana ko yamba na ngai yo na chomi kolo bana yo ma mbo be bana ngana osana ngangoti na tawana te ya ko détruire ba to lier ensemble to mélanger ensemble na tawana te lo ba yo ya o mekanga très bien so yo mekinga te na za ta ko lo ba mabete ko sa ya ko luka se déchaîner vers yo te voilà kande ya ka réalité ya ka mambe ya ka mais oyebe siko uti très bien oyebe siko komi oyebe siko ozokende tala vie na yo tala famille na yo très bien oyebi famille Jaël
oyebi likambo nyonso oyebi libota mpo oyebi ndenge oshina statine ke bolingaki nga na évolue te nyonso wana ezalaka jali mza maloba moto alinga évolution ya moninga soki olinganaka te mais évolution ata biso na biso tolinga to évolue te réalité ezoloba le contraire ake poto bobandi koswanisa ye bobandi ofinga ye ndenge opesa baconseil bosoutenir moninga outi na bagalère peut-être soki ngai nalingaka mamba fali te mais nalinga naza na concert te moi je mange chez Nana nakenda restaurant ne pe nariva tokenda mbala moko te c'est ma sœur olobaki mpo balobimamba karina aloba wana eza makambo eza ma musique ça passe comment ça passe ça ngai Fergani c'est mon frère moto mutaza na choix na ye banga j'aime faire rigola na fachaba moté depuis mon azoli nga faire rigola héritier c'est mauvais na linga musique soutenaka héritier mais koyeko ba koloba ke sika héritier za so héritier ya longwe so héritier place ya se déplacer nan gel alobi en émission avec place héritier za la tiro commenter place pas za héritier commenter c'est na mokili ya kala héritier zo ka biso ko nyonso ka bana na ye baleki na ye héritier ba kobe falwa ba kangisa biso héritier muta soulager biso aida biso oui na oyoka ya baki ba yena bon eza choix na ye opinion na yende gel aloba ki abibani héritier pour esa ka héritier que eza moment na noter ya concert oyo bebe na kana gel aloba ki ba bien fait to boss na ka on esa ka gel tika no mombe héritier to passa bo mo be na héritier ton fali pas au mona bongo fali au moins que gel opeso aki peut être ko bungela ngai pe to tika na biso héritier za na moment on letinga na ko mabe héritier te pona za pe na héritier na kumisa ya mamno so mabanga banazwa na ngape te ba disque na chemin de la gloire na yete soki na kobima so pe na obima gloire à Dieu il y a problème te mais faire na yebi ka peine mais na motema na ngauta na ezako linga ekala mais tala ma faire sali ba gloire au faire pe singai tu vois na ba sens oyo jaila tikani ko critiquer ko lo baka mambi héritier parce que héritier ça la vie pe ya pe de na biso nyonso le lo ba musicien ba olinga sto saila ba na liste to lo ba défaut na bango te défaut na bango yo lo ba mokile ye boti ko sa analyse muna ka lo ba mabe to tika na biso zanango nini te to na ba lubumbashi ngata ngata ke lubumbashi la ngai Karine Jaël j'avais la famille to la chambre moko to la chambre moko biso nyo so famille comment so mona mno Karine ba te Jaël oza camarade nanga abi Jaël oza azoko ko mazo tinda Jaël finga ye po epa ya azoko kana e koloba mambebele ti Jaël il s'est concentré oza chanter c'est ba warrior musique facile mais le su ba tunde ke ola la na salon paysan ngo normal ngape na la na salon nalala pe na salon nalala pe na chambre nalala pe na poto pe côté musolali pe na salon tu es déjà inspiré et ça fait aïe 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 ça dans mon réalité ça les réseaux sociaux c'est sa sœur baye bani ba rofinga na ba kobe ba ngo sa mamunyoso mokiza ba surprise na wazi five de lobena je ba ko yokana kate plita ba ko sola kate likamo ko mutu mo pa ko sangisa ka ba même ba oswana ba makamu na bango mais ya mutema ekoti pena etalinga te biska bakutana na zalaka te naza na concert opesa mutu te ba grand finga na petit garçon makambango oyo wapi tuzozumu apezo azana eloko akota te ken kuna bi ken zaranda zawana saraza fan alandaka biso tu ba saraza alandaka ken yona bila viton okomina opportunité mo nzamba peso chance moko be sala vie na yo sala maram na yo tikana ba kombo ya bato très bien yena créer na créer moko batikala ko sala ki camarade na kinte mais alzako luka depuis kala na créer na yo sera na Karine tu es ni pour y créer yo bi que Karine ndo 500 bato nyonso mais yi ando linga te o yena o te so azaki trop sale elle était trop sale trop même trop elle était sale azaki salité ça azaki salité azaki so ko fa ni o zanete azolanda Dieu merci à cameraman Ndombasi na lobby alanda Dieu merci ndo tala yalanda ka bibali Dieu merci bino Karine benga Karine mokonzi leader ma changea ngo te obike ti longa na kobi be na zwa kuya so manda ko pona Karine lo finga Karine tina nini iyo fi oyo kompensa bato
Bali promotion bali kozo ya baninga te ba on a ba Kenya ye nani moninga na ye pour basepela bozwi na ye na déjà na balia ta 100 francs na ye pour za bozwi na ye parce que on va le mbonga jail mo crédit ko ye ozwa oso mapango ça qu'on est dans la jalouse na yo to jaloux na yo ken net ken totally ken piana am te mama beti garçon wana très bien niyo so ça na rata dele so ça na muta mo te mama beti le kwa ken piana ati tena tabo bo nga ba tricot siko bo to so na siko so mwana mama ya e ba kuna koleka te ba okanga yo ken ken azamu tema ba journaliste internet tout à ba sala na TV mais ba mi tema mabete ken kango lelo ken Karine OK Manike Kisinjora très bien ato ça ben site ba mi tema mabete to luka poto tout ça sorti na cop na biso to liambo na lo na lo bebele te na ka to ka ko fungula parenthèse le to on va bien on va ta rolandela to lo blasko impa na lo bla otuna ngasko kabu ya défaut pe malamu pe bien fait ya mutu moko na moko lelo batona tangi bakomba mi tema mabete yo est-ce que yo sarando zawana talanga nan na chaka na ngaso kate parce que la biso bossa la ngana mona etale mana ngoti na mona ta répondre bien exact mais fait encore chaque jour ba ya baka chaque jour bazo bonjour ba ya baka bato chaque jour ba ofinganga mais dommage pour na mona ba émission que ça ni etale maka sans epazara 1 cas 2 cas 3 cas et bien 4 ya belé pe ce qui 2 jours 10 cas qu'on a talito niveau que je suis na carrière na ki zoba nanga na bo défi nanga na ki souffrance nanga na ki zoba nanga mais na le kabino kaka yo sara yo on ko tanga baba misalo za na bango na te parce que ozanso baba na misala naza muta ko imilenga te naza muta ko imilenga te ngana sala musala nanga ya YouTube oyo parce que pona eza passion nanga très bien on comprendre na tourner eza passion nanga yango na sala yango non ke batu bakoma ba niveau moko boye lokola ye ako critiquer ken est-ce que yo na vie na okokumisa so fali na vie na yo Sarah tu entends la mon âme est-ce que Sarah na vie no ko lo babola mususu ya fali lelo fali alongola tatu ya bana na ye na nzoto eza c'est yo semer de trouble yo moto créer un wana OK no luka nickel ba oya ko lo bosala ba mama ya poto lo ba ina fali ezala yo ko pensa kero mama fali yo mama o ke na sala pour na marketing a fali yo bi combien de mise que pena beba na bango pour le mamba fali toujours marketing a fali pena yo bi combien de ken mamba o ya sala bolam pas lo arabe ya fali ta o sala ka analyse na yo dinga la vérité de pourquoi yo sara moi si solo moi si kele moi si mulunge to lo ba gabi atoka ka mamba fali te si lelo fali na bana bazala ka bien te za à cause na yo mais les autres entourage a fallu pe ba ko le kan émission na e ndeti nani ba ido to moni ba wana ba entourage a fallu te wana ba fan na fali ba lobela ka fali aya ni na répéter ka fali répéter aya ye lelo bana fali afinga fali ba tous yo pour le balisi net est-ce que yo vraiment soit disons que ba wa na chiki na kuna yo ba wa yo on sous to limbi c'est un vrai warrior ma cause ça s'arrêter pour ceux qui fallait la game na maîtrise te na makambe comme na kata foyer na e azala mutu moko akosa pe crise ba mission pour ça a mutu pe beti mais ça mo fallait ka kilarita aye bien petit ba bione ba kanisa ba entourage fa des kanisa ka ye yo des habitants au loba mabe ya fali o finga tina ba mana ye na ba famille ba mama ba koko na ba para na ye o ba kufa le lopo ba ke yo ko misa fali yo okobonga te na vie mwana mama si on peut décrire Sarah anemo Sarah aux années anemo lelo comportement na ye lelo na société afinga mutu nyonso mutu azali mutu azali loko te na mutu ya ozali sini o azali liboma kaka afol ta fol te liboma to chiro liboma ko to azali na bureau to azali na société te azali ka mutu muna ali baba nini ide azali aza fola mabaluka yo komisa mutu nyonso lelo ko ba yo fali roza warrior te yo finga fali komisa nikili lelo fali na bana na ye
baprome ya obimisa babile balie bafali ofinga batina ofinga batebele yo leloko lo bafali mpo lobela ken piana yo bodaki na finga fali yo bodaki na mabe ya fali bolingo oke nazala na ve ya fali yo kopesa yango tala ndoki ya fi oyo ta mwasi mabe onyama sale fi ti azanga pasha tanda sili po toka oyo bane baki ayokana ayeka kobimaka ntango il va y avoir un diable là pas à succès. Est-ce que vous avez censé le marabia fali na temps réel? Na temps réel, vous avez censé le marabia fali yodo zawana. Au commissaire ferré, au fingi ferré, au commissaire héritier, au fingi héritier, au commissaire JB, au fingi JB, au fingi commissaire fali. Oh, c'était qui toi? Au commissaire Sila, au fingi Sila, au finga Bellevue, au commissaire Bellevue, t'es qui toi? C'est qui toi la dame là? Elle est qui d'abord la fille? Elle est dans la société de lobby. Elle est folle. Si on a bateau, on a les lignes ratées, on a les réseaux sociaux, il y a Zate. Écrit, moi c'est ma paix, moi c'est Mitoki, moi c'est solo. Alain, le rapport est un rêve. Alain, le rapport est un premier visa, de Balobaka, voilà la quelqu'un de sous-prototé, voilà le rapport est un nyoma mutu, voilà la mutala de cheville dans la Yozola de la Onga qui parle, on a dit attends, la défi, c'est ça le problème. Si on a dit que non, on peut ça, on fout à caca. Attends, ok, wapi, non, fout à caca. C'est un problème. Pour me dire que mon CV mon avis, il y a des réalités mais tout à mon avis. Pour que c'est le pays qui a pour mais ce que vous avez dans la société, vous avez moi c'est solo, vous avez solo, vous avez quelle il y a ma copine parce qu'il y a ma fille, yes, elle c'est ma copine. Le tambour na ye moninga na Sarah copine yo nani. Moninga na yo peut-être ba fille ba tambour ba bouger na moki ba fille ba bouger. Yo ba fille no ba camarade ba nani. Ba camarade ba nani to mo bali ni ya sango ya Sarah to bila kisasa o. Musicien nini a tout le monde musicien na éviter. Yebisanga pasha ni na somo garçon mo ya boka tatou a telema bo garçon du pour blanc le quoi ba kamba telemisa mi bali pe ba kenda c'est nga sara mo bali ni obimisa YouTube te ya garçon mo ke o nga mo bala sara to ya mona muke to ya garçon mo ya kitoko mo ba lèvre rose ko ba pati samba le quoi ba Rice Sambo le suprême le quoi ba Lionel Kambi ba garçon bongo sara de obisa garçon boy na mukila lelo garçon mo qui na linga za na film mo be moi na ko mo de sara ya za fille abo bimisa ya za fille mama et maman tu vas voir za fille yo fille za na l'idée so za na mbuma fille za na mbuma ko za kwa sara te ni shit fille a ko za na mbuma tu ata zela na fille za na mbuma Bon, ma fille baza parce qu'il y a des mbouma, bambuma wala bazana bambuma, bajeli bazana bambuma, wala su do tambuna wala su mbouma les autres sala, wala mbouma wala les autres sala. Et pesa on se que mbouma wala mwana, kala mbouma, ozana mbouma, sala za mbouma. Est-ce que c'est ça le mbouma fille bazana OK, on l'équipe mais fille mo oui fille mo be avant de bazana comme les ba loko anga bakabela nga 500 200 300 avant de nga kabana nga Nicolette bungu fali bakabelo $50 kabelo $100 aller sur est-ce que ça mbouma wana à limiter vous savez que moi baza sensibilité vous savez qui to côté vous avez bien on va de la carte c'était le cas bato boati na te baza bien te ay maman ya yo ko ba ba fali yo finga fali na famille na ba parents ni baza sama be ba ndeko na bana na ye o finga nana o pesa nana ba kombo yo ko kubisa ba wayo yo ko kubisa batulelo na kama na bato ba embrassaka yo c'est que oza ba na eloko ngo o ya ko dominer ba to c'est peut-être le ba bongo pombu mazana ngote pour ça na tika lokete na garçon moko ya wow te ko ba patisa le quoi ba Rice Sambo c'est quoi Lionel Kambi le quoi ba Dreaminator na yokati le quoi ba Patrick Kelema na yokati ba garçon bazali so garçon tenio tonyo oui garçon yo wana on vit fier de chancer na chance
Est-ce que Sarah va aborder, non? On attend Nzela. Mademoiselle, s'il te plaît, est-ce que je peux me passer ton numéro? Est-ce qu'on peut être en couple? Est-ce que déjà va tout net jeter maloba taboué? Il y a Ken Yolando, ça la chaîne, Simba Mikobe, patron. Qui yo Ken a jaloux à Nîmes. Vous avez maman, moi, famille, moi, Ken a foula ma vanille. Après ça, on va opportunité, ça va bien. Alors qu'il a fallu jalousie à Nîmes. Ken a jaloux, tu as monté à ma bête, Ken a beau soin, na beaucoup de choses, ça a mon kabela yo, aza monté à ma bête, il a offert la tête pour téléméler là pour na Ken bien. Mon temps checker nous s'appliquer, va nimner à ça jamais. Tout ça qui normal. Normal ndenge tout ça qui ndoki na yo, ça qui ndoki na batu na yo. To bona biso na yo, to lingi yo te, to boyi yo ndoki, satana ndoki, salfi. Fais ça ma pacha. Imbécile idiote. On sait déjà si tu as un épisode de vous a oublié. Tiens un peu soufflé avec Mathieu, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mbouma. Parce que vous avez Mbouma té. Fais ça en Mbouma. On va devoir. Mbouma. Bon, le temps, il y a un peu de Mbouma. Eh, ma belle. Il y a ma belle ça. Pourquoi il fait que l'homme Mbouma? Et il a la chance, il a tellement de filles à Sango, na Moudanzela, na Ngai. Il y a le gros pété, vie qui toko. Ate, ma fille, ate. Parce que c'est ça, Mbouma. Unité. Tu vas arriver à la fin avec d'autres personnes. Tu vas pas Mbouma, hein? Tu vas pas Mbouma, moi, ça va ça, Mbouma, ça, il y a une inondation. Mon lit flou. Voilà, merci beaucoup les gars pour on aussi la grâce qui yo. Aussi on va dans un succès, on va même beaucoup critiquer nga aussi là. Voilà. Merci beaucoup, l'invité de 3 personnes Nathalie. Na ba ndenge ba fi Mbouma. La femme Mboumara. Nathalie ouais. Voilà, na moni ouais. Ah, next Belinda Kim. Mo monter ma si ya Mulex na Mbouma. Si ya bia yo kaka Mbouma. Ah, ya wele musheni, e bali kaka Mbouma. Ah, Mbouma. Mbouma kaka Mbouma ni Mbouma. Merci beaucoup, so c'est bien émission, pas toujours un grand merci. Na Jonathan Dario derrière la caméra. Pourquoi pas merci na tout pour la radio pour les beaucoup de toujours pour consommer l'émission la Congo les télévisions, la meilleure chaîne du mois, pourquoi pas l'émission Mozino, l'émission pour vraiment l'actualité, 410 de l'armée Nyamungu, député national de district de Funa, pour voter massivement, pourquoi pas voter belé dans Jackie de Colonne, Coca Fils, pour Amélie Massou, Nigamé du peuple, et tout le monde qui va voter belé, surtout nous avons la même chaîne, et la même vidéo. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.